Mbote mingi pe sima ya anzanga ya mposo moye to kwa milongoli ya biso na bino ote atando ya nimerika onzela basangoli ya biso lokota ya alingala otombeli bonso boyeyi pe la moko ebolandi e lamu esengeli ko ebete mokolo malobi elongo banaki na misala moye tali bongo masolo ya politiki ole ko Congo démocratique kuna lopango ebo mokonte Afrika mosala moye motinda maki mokolo moyelo na tina yango ezalaki ete bozangisa mia bozali ya mwana mboka Corneille Nangaa mokolo moyelo belemi pe apesi sembo bondibola ya babanzo maye tango kani mabongisi ntope eleko moye ya boma ponomi ekozalisa maokati ya Congo démocratique senyo ko ebete oyengambo esusu bayi lisanga ya PPRD mokolo malobi bayingelaki na tina ya botali pe bonongi makabo miso molekaki okati ngo ko Kinshasa pe pela moko ba mbano miso moye e mokatami uta ekolo États-Unis oboso ya ba généraux ya ekolo Congo na biso démocratique otombeli bonso boyeyi et l'amour. Ya solo isenye ko ete mokolo mwa alelo mosala ya masolo na mambi matali bongo e politique Congo démocratique mokomelo mosala ekobi pe kosala maipa ikani mwana mboka Corneille Nangaa ayingelaki ukati ngo ko Kinshasa uta butu ya mokolo malobi pe mokolo mwelo wapi epa ikani amotali siliboso ya masanga pe bayi mboka iso ya politiki ya kati lopango ya bomoko te Afrika ete maponomi ekozalisama na sanza ya zomi na moko ya mobun koto ibale na azomi na muambe nikoloba novembre 2018 et paikani wapi mission ekolengi ba commission pour na kondimisa mape ko bwaka mosika miso moye a mo pesi onte ya banso. Ese ko ebete lisanga ya bayimboka mpo na ekolo mbozalisa mibotongi boyango mpe bonsomi boyango mpe perde na abokuse mokomalobi mwana mboka Arimo Vasakani elongo na Shadari wapi epaikani bamoyangilaki oyendako ya Venice mpo na kotalisa kokoto bodindo ya kolakisa ba militanto babundi iso ya lisangali ye wana na kosala ngala sisi na mbela mpe mbano ya bokati etumbu iso moye ekolo mokili États-Unis d'Amérique imopesi epai ya général Amisi Tango Fort pe John Numbi tika tolanda bongo miso mosemaki na milingi ya Eric balilingi paparado ya Alike Kyungu ndimboli yango epai ya Ginette Matoko pe la moko Élysée mafu onte basangoli ya biso olokota ya Lingala. Ekolo Congo démocratique ekwami penza na likamboli li emotie mbilinga onte na yango mokambi ya lisanga ya PPRD to pe secrétaire général a talisi na banso na sembo iso mpo ya mambi maye matali mikano miye ekolo États-Unis e mokamati po na bakambi babale John Numbi mpe Gabriel Amisi Tango Fort. Arimo Vasakani asosolisi mpe atalisi na bato banso ya lisangali ye PPRD ete mbilinga mpe mikano miye mokili Amerika eko kamata mpo na bakambi ya ekolo Congo démocratique ekolembisa soko mokete etumbamia bango pambate basosoli ya solo ete mikano pe zeli moye eko tangwisa manatina ete elembisa etumba lia bango atako bongo likamboli ye ekolembisa soko mokete etumba ya bango mpo na botombolisi pe komema ekolo moye Congo démocratique olikolo. Tokobisa biso na binete na mposo ya mokolo mwa lelo ezali bongo bosu kisami mposo moto bandaki biso longo la biso na bino ezali bongo mokolo ya yambo ya sanza zomi tokotalisa baye biangama ya basango ya sima sanga mokolo lelo ezali bongo mwana mboka alobola moto kwa milia ye ukatikati ya tando nimerika tokokoto bozindo na tango mike moke mpona tina ya bopesi biso na bino mabanzo ya ngala sisi miso mosalami na mposo ukatikati ya mboka mokonzi Kinshasa pela moko molongo ya ekolo Congo démocratique mwana mboka alobola mbote nayo mbote koko nanga mulupwe elongo na bayibanso bazali kolanda biso na ngonga eye azali bongo moko ya bangamele ya ekolo ya biso mpe bakotala kamambi matali bongo bomoto elongoli ya ye tokokoba na tango ekolanda na kozongela yo mpona bituna topembela mo episameli biso epai na yo tokene sika oyo kotalisa biso na bino ete koanzala nisama mokolo ya azomi ya mobu moto kwa mili yango ya sansa moti kosila bayi Lions Club bakendeki konongo etelo moye tali mambi ya bakufi miso wapi epai kani bayangeli ntopebela moko bayimboka moye
bamolombaki na ba Lions Club ete ba petola ba bongolo bisika bango ya biteya ya botangi mpe ya itelo ya bango elakamaki mpe kokisamaki mokolo mwa alobi tika to na bongo malingi moyinza semaki elongo ya tolo chidole kasi ndimboli yango na Hermione ya mvu mpe bopolo boyango kota ya Lingala. Ezalaki mokolo ya zomi na sanza ya libwa moye uti kosila na tango ye bamopesaki biloko ya bosali mpona kelasi ya bana mpe balakisi na etelo ya bakufi miso moye ya Gombe. Bandeko moye basengaki na bayi lisanga ya Lions Club Kinshasa Lipopo mpona kokamata mokano ya bobongiseli bango bisika ntope etelo moye lokola zongo esika ya botangi mpe boyekoli. Lions Club Kinshasa Lipopo bamoyambaki bosenga na bango mpe mokolo mwalelo miso ebongwani mpe ngengi elingi koloba iso edzongi ya sika likambo ya sai mpo na banson. Esengeli koyeba ete engumba moye tomovandi na yango engumba ya Kisasa moye ekamata kakombo ya Leopoldville na mubunkoto kama libwa na atuku mwambe pelokola ese koyeba ete na sima ya ba mibunkoto kama motoba na atuku motoba na motoba edzongela kikombo ya Kisasa moye bengami na kombo ya Kikona na moloko ya ndimba etope ndimbola ya Kikongo elikolobobe zando moye edali sami onte ya amungwa engumba ya bonzenga pe misomo yango epesa melibiso na mabanzo ya bonongi botali epa ekani tomouti epa itomokomi ndimbola mpe litomba ya bobateli yango tikato na bongo mazindo ya mabanzo mabiso na bino elongo ya basango lokota ya Lingala. Engumba Kinshasa ezali matalatala ya ekolo Congo Démocratique liye libengamaka na mubunkoto kama mwambe na ntuku mwambe na moko tope 1881 na kombo ya Leopoldville kino ekamata kombo lelo ya Kisasa na mubunkoto kama libwa na ntuku motoba na motoba tope 1966 na sima ya kokamata lipanda na ekeke ewana etongamaki penza mpe ezali na biteni minei ya bituka lokola funa lukungamo amba pe changu. Kisasa elingi koloba zando ya mungwa na nkota ya Kikongo engumba ye etondi penza na bonzenga makasi ndakisa na banzela bonzenga mpe botongi bandako molai lokola building jekamine baiba mobengaka Sosacom ezali na molai ya ntuku libwa na mwambe mpe lisusu Fleuve Congo Hotel tope CCIZ tobengaka nkala mpe miike libanda ya pepo kolobate mpe masano engumba moye esangisi bikolo iso mpe bapaya ya mokili mobimba bitelo ya nsempe likolo lokola luvanyumu mpe bongo na bongo engumba moye elingi kimia mpe bomoto tosengeli kobatela iso moye totongi mpe koboya monguna abebisa yango atako toswani. Ezali na baimbo kamike moye baboya mosala ya bofandi océan zete pe ya bobo mitango ya bango bakamata mbela ya botalisi batalata moye kwa miokati ya bongo ya bango pe kotia yango nte ya masomo sala ya kokamata makoki ya bobukisi pe ya bobokoli mabota ma bango ndakisa bandeko baye bakwa mibongo katikati ya balabala moye sangisi bongo 9e mairie pe la moko 8e mairie nte ya limeta ba mopesi mpasi ya bango balombi na mbula matali lisungi na ulenge penda elongo bani pe sengeli Ginette ma antoko. Musala manson ezalaka na lifuta na yango pamba te na nzela ya musala nde moto akobika talantina ye batata mpe bilenge mibali bamopesa mpenza musala ya bosali barafia bakekele mpe biloko isusu kasi pasi na bango ezali ete bazali na bisalelo te pe esika ya malamu ya kosala mosala ezali te baimboka bapesi mbela mwa bango na bulamatari pe mingi mpenza na mokambi ya mboka ya mambima ematali ya industrie batala na ino ngambo na bango pamba te bazali kosala mosala ye babengi œuvre d'esprit ata ko bongo bazali sima ya maloba ye baloba tolia na ino bilei ya mboka na biso pe ekoma vraiment modèle na nini na kati ya mboka na biso po bayeba biso parce que moi ba difficulté zali nous avons ba difficulté belé ya koloba penza eza mingi te mais ba difficulté zali bango moko fuba mona na koloba tel que na période ya mbula to souffra makasi euta mingi province ya Bandundu presque ba biloko belé po to salela rafia na kekele na rotin kekele na rotin to salela yango pona ba kate ba kit mais rafia to salela onde bomoni ba mapapa ba chapeau ba sac ba bilo mususu ba sac ya lolenge belé yango to salela yango ba biloko wana rafia euta na nzete moko ebota lo nzete mbila
matiti na yango wana nde yango tobimisela rafia na kati mpo tosalela mosala oyo nyonso ezali oyo eza rafia na osala singa rafia mpona tonga babiloko mosusu oyo basaki toutiliza basinga oyo mpona otya na basaki toutiliza yango mpe mpona osala bazipi oyo babengi bazebula yango tosala yango na basinga oyo badifficulté vraiment bon par rapport à temps ya bamarchandise arrivé na yango mpona batransport bafournisseur mingi balelaka nde transport eza trop cher pour baya na marchandise awa yango badifficulté ma ya makasi tokutama nango yango wana mpona transport ya marchandise kokóma nango wana bon eza na bapériode eloko nyonso lelo kooteka loyi mpo kooteka mosala ya zoba ekozalaka te bakolobaka ntango iso na bonkoko bwa biso moto oyo asali te alia te to mpe mosali ya zoba bakofutaka ye mongwele ya pamba mpona kozanga eloko ya bolei bwa yango tokota kati ya mosala ya bomoi bwa biso na bino tokende sika oyo epai ya mwana mboka Lubola tozongeli kopesa lisusu botondi na koyanela bongo mbela tobiangama bya biso mwana mboka kone nanga auti komotalisa na baimboka iso na katikati ya lupango monene ya bomoko na Afrika to PCT de loya pona kozalisa maponomi na katikati ya Congo Démocratique esengeli zesa mabongo na sansa ya zomi na moko ya mobu koto ibale na zomi na mwambe to pe novembre 2018 amolombi ya solo pe babai politiki to pe baimboka iso babanda kotanga wuta na mobu okoto ibale na zomi na sambo to pe 2017 ya mois de juillet kino kozalisa mabongo na novembre 2018 pona matango bakosisa ba révision ya fichier électoral ya pe makoki ya bozelisi maponomi okati ya mboka yo lokola nganga maele lokola moto oyo amonongi yango komeli olenge kani pe moyambi yango na olenge kani matondo mingi koko mulupwe ezali mawa pe esengo sentiment mibale ekangami na esika moko ndi bongo ekozala pasi epai na ngai koyanola penza na polele na mutuna na yo kasi na mwa lombango eloko kotokotalisa biso ezali kaka tokotalisa bino ezali kaka ke mwa esengo eleki mawa pamba te calendrier wana apesi tozali na elikia ete yango ebalani penza na lolenge na biso koko mulupwe na France soki bakina maponami gouvernement français ebimisaka plus ou moins 650 millions de dollars pona kosala maponami pambate budget na bango ezali en termes de plusieurs centaines de milliards 200 300 ou 400 milliards de dollars mbongo ba français baliaka na mobu moko kasi awe pa na biso bango kuna bazoli ya par an 400 milliards na mbula moko biso tozoli ya 9 milliards mbongo ya ekolo mobimba oyo ezali lokola mbongo ya ekipe moko ya football ya monene kuni pa ya mindele alors sikoyo biso awa pona kokende na maponami tozali ko dépenser na mbala eleki na élection en 2011 tozalaki à peu près na 600 millions de dollars mais na mbala oyo ezo senga il faut tout identifier chaque citoyen il faut bato bavotaki na mbala eleki te bazali identifier peut tozala na carte d'électeur plus ou moins 1 milliard de dollars l'équivalent na produit national brut c'est-à-dire que na mbongo oyo ekolo na biso ebimisaka na mbula moko oyo ya biso moko ezali peu près 4 milliards ou 5 milliards oyo ya biso moko sans kotanga oyo akodefa donc soki to dépenser 1 milliard de dollars pona maponami na mbula moko nous devenons de plus en plus pauvres alors qu'un Français oyo akei va dépenser 650 millions de dollars contre 400 milliards de dollars Français a consentir te mais biso donc pratiquement le 1/4 ya budget national ekozongisa sima passe ekozala alors mabe ezali wapi soki ndeko apesi manaka wana awa tango président Kabila azwi pouvoir na 2016 baopposant bapesi même pas une minute akoki koyangela te balobi oyo nyonso oyo alobaki mais avandi mosala soki esalemi te soki mpe esalemi bakoko na nzambe ya bakoko bato bayebi tokomi ntina 2011 sikoyo alobi te todefa mbongo te tobunda kaka na lolenge na biso na esika ke todefa mbongo mpo mbongo oyo todefaki na maponami ya 2006 nalobi 2006 2011 te ya 2006 ti lelo tosilisi kofuta yango te parce que 500 millions de dollars plus 650 ou plus
kodefi kozongisa yango moyen ezali te ndeko akomi na position moko ke moyen to defa lisusu ezali te tosala na makoki mabiso tosala na makoki mabiso nde yango moni ti ndeko nanga akomi ti na bapoint wana mabe ezali wapi koko na biso pamba te ondimisami na bolamu ete ekoyambama malamu na bayimboka pe bayimboka iso bakososola mabanzo mayo oyo koloba pe bakondima yango na mpete iso pe kolomba nini epai na koko problème tozali na yango ya monene yango wana bapoliticien ya mboka na biso bazali très conscient que bayimboka bayebi na bango eloko te population ezali ya population ya kiwelewele alors bango lokola posa na bango ezali ko servir population te posa na bango ezali ko servir libumu na bango bakoki koloba bosolo wana te bango bazali koyeba te ete communauté internationale ndenge ezali awa MONUSCO ONU akotikalaka jamais kobima na mboka oyo na volonté na ye pamba te MONUSCO azali au service ya bato oyo batinda ye bayeba bimisaka misolo alors sikoyo pona kotia kimia soki États-Unis alingati ya mboka kimia na mboka oyo ndenge atiaki na Angola na minute esili mais akolinga te parce que désordre nyonso oyo ezali kosalema na mboka oyo ezali koprofite na communauté internationale sikoyo bayimboka bayebi te population bayebi na bango lopoto te bayebi masolo wana te na ndenge constitution yango esalemi donc bango bazali kaka kosubir te ye président andimaki kaka ke ba élection esalema après autant d'années 5 ans renouvelable une fois andima kaka manaka mais réalité oyo mokonzi ya mboka azomona bango bayebi te et c'est au profit des opposants ndesika pasi ezali mais réalité ezali président akomi justement na place au papa na ye azalaki oyo aboyaki kozwa nyongo pesi kaka ni mindele babomaki ye ndesika mokonzi ya mboka akomi lelo pona bolamu ya mboka alobi te na kotika kasi tokende en douceur oyo pe akoya sima na ngai asala calmement voilà okosenga nini na bayimboka banso bayibalandi biso na yo na kopesa mbela moye mwana mboka konena nga motalisi na koye kosenga na bango bayimboka to population kosenga na bango nini na koandisa maiso bandeko bayindo na ye awa lokola mutu ya vuva mute na ndenge boyebeli ngai koko mulupwe abenga awa totala mambi ya mboka biso totangi na bitelo ya bapaya na bakelasi ya mindele réalité yo batangisaka na université bazwi mindele bazwi ba programme na bango oyo bango balingiri bakotisaka ba universitaire alors ceux qui bozo luka penza ba bougre ndenge balobaka na lopoto bato bazanga mayele to be bato ya mitema mabe bazali na kati ya bato ba silisi na bitelo ya mindele bato ya mitema mabe bazali na kati ya ba politicien alors to sengi bino na population bonzambe esala kati na bino 2018 na pillage ndenge Mobutu asalaki na bato asalaki na bango les mêmes acteurs oyo basalaki ke gouvernement ya Mobutu même abiso na pillage les mêmes acteurs tozomona bango lelo na kobebisa mboka na biso to buka yango to bebisa yango na kozela mobuka ka moko to kende na novembre 2018 ndenge ndeko nanga talisi bolingi nini nzambe ya bakoko pe bakoko na biso pe basantu na biso molimo ya mbuta Lumumba molimo ya mbuta Machwa molimo ya mbuta ya Mzee Kabila pe molimo ya Mfumu Kimbangu ezala na kati na bino epesa bino bwanya mawa na motema matondo bingi tika sika oyo tokende pona sina bosukisi longolo ya biso na bino kokamata bongo bangamaele limokolo ya mposo moyo tokusa poso na biso na longolo ya bino na biso balanga nzembo watondi okati nguma mokonzi Kinshasa pe Congo démocratique bakokota tango iso bolamusi ya tako bayi bakende na tina ya bozongisi bomoto pela moko iso oyo kamati bongo na bokoko to boto biso to culture na abokuse tozalaki bongo elongo na ndeko moyi bengi na kombo ya aka plus akotanga tango iso baloyembo ekomaki pene kikumba Gilles Presley akotombela bongo elimo lia ina kimia peto kotondo iso na kati ya poso ya mokolo mwalelo sikato na bongo ndibola moye ezalisami elongo na basangoli ya biso lokota lingala sous une belle saison l'Afrique a tourné ça me le paix d'amour au beau pays d'azur. Toi ma belle Kabibi, rosière remplie d'amour, bolingo, te va s'effondrer en larmes, rougir tes yeux au corps brisé. Sous une belle saison, l'Afrique
ma belle africaine, on s'est rempli d'amour, et voici tombé à larmes, rougis mes yeux pour t'épouser. Ah, Satan. Ah. Ndenge kutinga boye na travailler centre ya Papa Wemba. Moni musique na biso rumba na biso tolinga to kima or que faut la protéger. Moni banze mulukwa ba centre o eza banze mo boye. Yango mte représenter rumba ya Afrique mobimba. Donc so to meko perdre banze mulukwa ba centre o eza dega yango moni esalinga mo somo mo na oyemba na kobanga na kokutu koyemba ngo mwa bien te mais na kobanga neti ya ngamo pona la musapel so bato elega mikolo ya biloka mikolo elega na ba Trace TV ya mata salaki sakira seki ya pongo na kae bolinga la biso mibale bana mapasa ebemberanga kozala perte na mokili ye bato bakouta Paris Londres Australie donc biloko elega mikolo na ba Trace TV donc featuring Arc à Place na Christian Couleur donc kitoko ça mélange d'amour au beau pays d'Asie. Poso ebandaki malamu esuki malamu elongo lia abiso pela moko onabino otondi botondi miso moye tumolengelaki ontia basangolo kota lingala na suka ya mposo yango moye tomopese pa ina biso na bino botika bongo bolandi elamu ya bongisi ya biso te tando Amerika tomokutani na mposo moye mokolanda elongo na sansa ya zomi moye tokwami lia yango ezala bongo pokwa elamu pela moko bopemi ya bozindo na esengo iso au Congo démocratique.